les 4 êtres vivants. Bavane na kicha bokondité parce que Dieu ne peut pas céder sa place à quelqu'un. Attention. Attention. Il y a des sortes de la musique. Musique. Oh. Oui, musique est où t'en as là pourquoi? Pourquoi? Je vais poser la question. Je vais poser la question. Musique et Tumbolaka Kitayamboka. Est-ce que c'est réellement vrai que musique Nabiso Congo et Tumbolaka Kitayamboka Nabiso Libanda Yamboka? Tata babwa kakaye babotola yelo komoko te. Ba musicien chrétien batombolaka Congo Libanda. Ba musicien profane pe batombolaka Congo Libanda. Ndenge yotalela na bango mibale awa siko yango place yo lingaki musicien chrétien na musicien profane. Ndenge otala ba musicien chrétien omona ba pasteur Moïse Mbiye omona ba musicien Koto. Na musique mibale ndenge yo motalelaka. Ndenge yo monelaka. Bane batombolaka drapeau RDC. Pourquoi na ba événement ya minene? To ba bengisa ba musicien chrétien to mona ka ba bengisa ba musicien profane. Na événement ya kadi. Ce qui était faut ba bengisa nani na mboka na biso. Sko pona yo. Tangi la biso deux musiciens chrétiens oyo monique ce que ça qui falité. Te longa ba musicien profane. Ce que ça qui falité pona yo. Deux musiciens chrétiens oyo moni ba kokwa bengisa ba ki no beta ouverture ya kadi. Quoi te musicien chrétien moka ki ne kuna yemba pe boy ba tu pe bazana stade ba yembeli nzambe ouverture ya kane. Ce ba qui papa Patrice akeno koyemba kuna balinga babenga naye balobaki ce qui papa Patrice batu balinga bayemba mukie bazo bengisa mutu wana na batu baza kuna baza batu ya monde ya 777 monde à pouvoir monde artistique baza batu ya royaume ya monde ya 777 Francis Tatou koka mate soki bakangami na Fali bata monde moko ba Francis Tatou bata monde ya 777 bête ndod a gouvernement bête Corée ambassadeur ya culture congolais et salio ndengeni pourquoi kaka ba profane mais chrétien mais au ba non ko expliquer ba et salio ndeni to ba décorer maître Gims pourquoi kaka ezalaka ba profane ba chrétien kasi basa batu ya royaume ya 777 monde artistique o evanisi ba président ba musicien mama benyo sokuna. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi Koleke mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Shalom bandeko nyonso bozuli baku ya kolanda biso na chaîne na bino les Nazariens. O lelo ngai ndeko wa bino le frère Gira na mbel bino lisusu frère Stallone. Ye oyo ayaka na ba révélation sur le musicien profane malgré tout chakane ba chrétien tamo muke mais ata base ming na musique ba musicien profane. Lelo nde na yambeli bino lisusu le frère Stallone. Je dis un grand merci à ma maman, la princesse de Dieu, maman pasteur Nanga, l'évangéliste Tiffany Mokwa. O ya pesinga lisusu occasion mokola lelo ya ko présenter émission ya table sainte. Mais yamboke na présenter bino invité nanga mokolo o tozolo bela musique et tombola kamboka. Est-ce que musique et tombola kamboka? Ensemble avec frère Stallone de to décortiquer sujet oyo. Mais Alain Kiakala na régie a balancé les biso dans loyembo kitoko oyo bientôt ezobima losa comme conduit. On se retrouve tout juste après. Alléluia. Merci le roi de rois.
Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Oui, merci nabi ki loyembo o esali esengo mingi na bandeko nyonso o bazuli baku ya kolanda biso mokola lelo. Rapidement na sengi na ndeko o yaza na sima caméra. Afongola caméra na présenter bino invité na ngai ya mokola lelo. Bonjour le frère Stallone. Bonjour Papa Jiré. Santé ndengeni. Santé za vraiment malamu na ngola nzambe o azoko toujours ko batela biso ko bomba biso. Afongoli makambe belé année 2022 année ba surprise année makambe belé. Par rapport à Moulaï, bisika tuiti toyebi me bisika tokeli toyebi te nzambe ka konduire biso. Musala nzambe ezokende ndenge nini toyebi tokutana no mingi tango osala évangélisation na ba wenze na ba balabala musala ezokende ndenge est-ce que ba ozo gagner ba ami ya nzambe bazoya ka pe na etonga pona ko ovandisa ba pasteur no avandisa bango chaque semaine nazaka na bandimi o nzambe atindaka na kati église na biso oyo nautaka na bango bisika na salaka évangile na wenze na balabala parce que babi yo suis grâce à nzambe tel lo bana nzambe kozala pasteur évangéliste prophète ka na église na bino te bima libanda ba pécha na kwa yimute ba pécha na fleuve na bal fleuve banda un bon serviteur de Dieu o exercer ka na kati église na bango te wa vanda ka na kati esprit climatisé te wa linga ka o mona na te te mais o atia lo bana nzambe partout homme de Dieu a na frontière te a na limite te partout tel lo bana nzambe na zuna ngangolu na wasa tina wenze na te partout na te lo bana nzambe samba pambo. Merci frère Stallone. Le sambo pour notre banda émission de mission mokola lelo. Béni soit le nom de l'Éternel à jamais. Sans l'Éternel qui nous protégea lorsque les maladies se lèveront contre nous. Et sans l'Éternel qui nous protégea lorsque l'ennemi se lèvera contre nous pour nous combattre. Car c'est toi qui nous délivres au filet des loisirs et de peste et de ravagés. Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à mon côté. Je ne serai jamais atteint au filet de mes ennemis. Délivre mes pieds au piège
que les hommes. Frère Stallone, le lot de la musique, tu as dit que le musicien profane, un musicien chrétien, il y a une révélation, mais le lot de la musique. Tu as vu bien ceux qui te continuent à commis, Bible, les hôtels, le roi Saoul, mon bébé, qui David pour un bêta arbre. Tu as vu sous Jean-Baptiste. Ceux qui bakata qui mutu ezalaki pona mwana mwasi wa binaki musique kitoko nde memaki Jean-Baptiste basenga mutu na ye epa na yo opesa la place ni na musique ya liboso musique ebandi na mokili te musique ebandi na lola tola no musique ebandi na mokili te musique ebandi na lola balobi les 4 êtres vivants bavane na kicha bokonzi te parce que Dieu ne peut pas céder sa place à quelqu'un. Les 4 êtres vivants et les 24 veillards bazoyemba Saint, 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 tongo midi poko baoyembela ka Nzambe. Baoyembela ka Nzambe. Gloire. Dieu aime l'adoration. Dieu aime l'adoration. Na parlement ya Nzambe. Nzambe avai na trône na ye. Milliards ya ba ange bazoyembela kolo obongi na lokumu baza ko adorer hein. Pourquoi baza ko adorer? Dieu est assis au milieu de d'adoration. Musique eza mabete na mboka. Oui, musique eza mabete parce que musique euti na lola lokumu. Musique ya mabeta pendant que biso toyembela Nzambe toyembela Nzambe hein Nzambe azo lokumu hein Paul na Silas na kati ya boloko ba priya kite mais bayembela ki Nzambe pour que fungwa maki yo place ni opesa na musique na vino na musique ngai na vina nga na tiaka musique na première place te. Mais na vie nanga na lobaka tang na oyemba naza ko adorer Nzambe na pesa Nzambe sika ya zali na tombola Nzambe pendant que na za ko adorer moni pendant que tu chantes une chanson religieuse et koki koya ko longola problème moko eza kati na yo Nzambe sali quelque chose ce qui toye na kati ya Bible. Tous 1 Samuel chapitre 16. Dans verset 14, l'esprit de Dieu s'est retiré dans Katia Saoul. Saoul a commis agité. Pendant que Saoul a commis agité, le serviteur de Saoul, c'est Saoul, et ça moi parmi les serviteurs d'Isaïe, David. Il chante bien, il chante ayembela Nzambe. Ayembela kanza Nzambe, oui. Aye na lindanda abandi ko beta lindanda esprit mabe sani ne lungwe kati ya Saoul. Mais malgré esprit mabe lunga na kati ya Saoul, mais Saoul kaka etasene komeka mabe abomada David. Landi esprit mabe elunga kati ya Saoul, euta ki panza Nzambe ne mutachaki yango. Parce que na spiritualité déjà Saoul a cédé qui trône na ye. A cédé qui trône na ye. Frère Stallone, tu as tout nayo. Ni les anakati ya musique soki lolo oyoki musique ezobeta place ozali ata mutu ozoningisa ata lokolo oyoki musique ezobeta ata lo sentiment wana ezala nini esalaka bongo sentiment oyo esalaka so musique ezobeta ozoloka sentiment wana ata mutu ozoningisa na mona mutu moko mosusu mutu moko pa lela mpona yo ayoka nzembo mo sentiment esalaka nini yeba attention attention
il y a deux sortes de la musique. La musique profane et la musique chrétienne. Tu n'as aucun sentiment, na profane, na chrétien. Sentiment wana. Naobia. Tout ça na denzela. Tout ça na nzela ya Nzambe, pe tout ça na nzela ya Satan. Tout ça na deka. Ce qui mutako kinaka Satan, ako kinaka ya Nzambe. Musique nini oyo mutako bina, musique nini. Lobake bato ya Nzambe, ce qui musique ya Nzambe zo beta akala sentiment oningana ape Nzambe lokumu. Bato pe ya Satan, ce qui musique ya Satan zo beta bango pe ba okumisa ba opesa Satan lokumu. Pourquoi? Musique ezozwa esika na mboka parce que bato baza ya mokili, baza ya Satan te baza ya Nzambe. Il y a ceux qui servent au bas servir Nzambe, et ça peut pas tout bas servir Nzambe. Na cannabis c'est que peuple de Dieu, musique ezo esika na mokili parce que to bika na mokili oyo lokumu o musique ezo beta tozo komisa Nzambe, musique ya Nzambe. Bato pe ya mokili oyo bango pe musique na bango ezo beta ba opesa lokumu pasa et pas Satan. Biso to tombola artistique na tant que ba chrétien. Bon, peut pas tomber artistique et tant que ba profane et pas Satan. Siko musique oyo. Oui, musique est na lola pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. On a posé la question. Yo poser la question. Yo répondre ngai. Tant aux ana posé ba musique lobi musique est na lola. L'exception pour nani c'est que musique est na lola. To fungola makomi. Alinga makomi. Oui, to lando. Ézéchiel chapitre 18. Le chapitre 28, le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais ouvert de toute espèce de la pierre précieuse, de sardoine, de topaz, de diamant, de crispère, de dosine, de jasper, de saphir, de scabroc, de mélodie, de l'or. Tu es sur place à musique. Tes tambours et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux aigles dépouillés. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres d'étincelles. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître chérubin protecteur du milieu de pierres étincelles. Mon place musique est bandée. On appelle ça sous l'explication. Ah, bah, le belanan. Satan. Satan azalaki tangu Nzamba sali Eden. Musique est bandée na Eden. Eden. Oh, tangu tolo bela. Parce que ba biso Satan azalaki ange. Oya simbaki adoration ya Nzambe na lola. Na lobi wa. Eden. Eden. Oui. Eden ezaki jardin de Dieu. Avant mutu a habité na Eden, bato ba habité ki bato liboso, ce sont des anges, ba chérubins. Satan était l'un des principaux chefs. Il y a armée à Nzambe. Tant au monde a Michael, tant au monde a Gabriel, tout le monde a Satan, batuna batu bazalaki na département. Michael azaki na département ya ba armée ba généraux pour na bitumba. Satan azalaki na département ya musique. Satan avandaki na musique. Avandaki na ba pierre précise, na ba diamant, na ba sardone, na ba mélodie. Nyon sezalaki na service ya ça, ya Satan. Satan de ayebaki go ya Nzambe. Musique vandaki na service ya ça, ya Satan. Bano benga Lucifer. Lucifer. Azalaki ange. Azalaki un ange. Oh, l'un des principaux chefs. Babenge chérubin. Siko. Azalaki na service.
il y a tambour, ba flûte, na service. Et c'est là qui prépare le jour où moi nous avons Kelly, Satan, Lucifer, ange de lumière. Hein? Abi service sa musique que ça yonde simba yango. Ayeba ça la ki mutu soka soka musique ningisa likolo. Ayeba ki Satan avanda ki na organisation ya musique. Donc Satan ayeba ki lokumu nzambe. Hein? Trône nzambe. Avandisa ki musique. Avandisa ki musique. Avandisa ki ba diamant, avandisa ki ba mengo nyonso. Ba beti était rempli. Atondi samaki, atondi samaki na nyonso. Siko babe bazo benge cherubia protecteur. Ba plaça qui est atamola ki na montagne sainte dans Zambé. Azaki intègre na voie na. Mais le jour où iniquité. Or l'iniquité c'est une péché qu'on doit commettre. Ouais, il y a une conscience. Frère Stallone, tika to tuna ona nous question oyo pona yango ndeza base ya émission na biso ndenge balobaka ndenge toyoka ki musique etombolaka kita ya mboka. Est-ce que c'est réellement vrai pendant que musique na biso Congo etombolaka kita ya mboka na biso libanda ya mboka? Tout ça a deux sortes de musique, deux côtés ya ka. On parle de la musique générale. Toujours la musique générale, na profane, na chrétien. Tu as vu que y a profanité. Il y a un dénoncé bango. Toujours la poste la musique générale. Toujours la musique générale. C'est au Kabola. Mais na tout boy. Est-ce que musique na biso et tombo la drapeau ya mboka na biso Congo libanda? Musique na biso et tombo la drapeau na biso libanda. Oui. Bato ba oyembela Nzambe ba tombola drapeau libanda. Bato pe ba oyembela Satan ba tombola drapeau libanda. Ça veut dire na ngambo na biso ba chrétien tant to oyembela Nzambe to tombola drapeau libanda. Na ngambo pe ya ba profonde tant ba oyembela Satan ba tombola pe Nzambe libanda. Mais musique en réalité musique kaka moko. Siko musique moko lokumu o Nzambe banda kozwa. Yango pe kaka Satan comment kozwa parce que Satan tan ba boa kakaye ba botola ye loko moko te akitana nyonso. Ezekiel a précisé ngo 28 ba boa kakiye na ba boa kake na violence na ye a péché na ye alungwa na montagne sainte ya Nzambe akiti na mabele. Ça veut dire akiti na mabele. Donc Satan akitana loko ba Nzamba botola Satan eloko te. Nzambe etombolaka kita ya mboka na tuni yo bien. Etombolaka Congo libanda. Ba musicien chrétien batombolaka Congo libanda. Ba musicien profane pe batombolaka Congo libanda. Ko ndenge otalela na bango mibale. Awa siko yango place yo lingaki musicien chrétien na musicien profane. Ndenge otala ba musicien chrétien omona ba pasteur Moïse Mbiye, omona ba musicien Koto. Na musique mibale ndenge yo motalelaka. Ndenge yo monelaka. Bane batombolaka drapeau RDC. Na bango mibale musique chrétien ba musicien chrétien ba musicien profane nengo monelaka na ndibana mboka bane batombolaka drapeau ya RDC. Oh ya musique ya musicien profane so ba beti etombolaka drapeau libanda. Ba musicien profane pe na ngamu na bango soki ba beti etombolaka drapeau libanda. Mais ngana oloba Satan nde ayebi makambo ya musique. Lokumu Nzamba banda kozwa Satan de asimbaki yango. Yango zomona même ici ba musicien profane tant bozo qui n'est pas naé opesa bango succès parce que yenda yebaki monde ya art ya musique. Frère Stallone olobi bien ba musicien chrétien so ba beta libanda ba mpe batombolaka mboka. Ba musicien profane pe so ba beta libanda batombolaka mboka. Ba mbale ba tombola mboka. Mais pourquoi na ba événement ya minene? To ba beng sa ba musicien chrétien tout le monde a ba beng sa ba musicien profane. Kasité na ba événement na ba beng sa ba musicien profane pourquoi? Parce que bango gloire ya bango ezouta
et pas Satan parce que Satan a yebi gloire à musique. Satan avant sa musique, yenda simba qui département ya musique. Donc a simba qui détamba lobi batamo ba flûte vanda qui service à musique qui na département ya Satan, ya ko adorer ça nzambe. Siko nzamba botole eloko moko te. A yebi lo lengeni na ko sala pote muto so succès, a bi lo lengeni na ko sala parce que tant musique so beta et tout à motema ya muto abedi. Nzambe abotola eloko moko te yango mona ka Satan oyo azalaka na yango kaka sadi soki apesi yo zwi ntango obebisa longola yango apesi mosusu asalaka kabo donc oyo bapesa yango apesaka motu bénédiction ya libela ti donc ntango apesi yo succès ya libela ti ya ndambo donc ndenge ozoloba boye nzambe akosala te ke mise chrétien moyo ya monene ayebani baévénement minene baobengisa faut babengisa donc Satan lokola azalaki chef ya musique donc faut bamise profane kaka nde bazala na baévénement minene bamise chrétien te wana eza ngambu na bango bato na baorganize makambo wana baza ngambu ya Satan parce que omoni na minute siko poni bamise chrétien mpe baorganiza baévénement minene te babengisa bamise chrétien bo bamise chrétien ya gospel babengisa bango te ndeti événement nini te totuna nanu ndeko dadi aza na nsima azolanda biso ndeti na événement ya kadi babengisi ndeko fali alobi boye ndeko fali alobi boye bato bazoloba mpo na nini babengisi ye mpo na nini babengisi ye bango balingi babengisa nani soki ye te fo babengisa nani na mboka na biso siko mpo na yo tangela biso deux musiciens chrétiens oyo monike soki ezalaki fali te tolongola bamusicien profane soki ezalaki fali te mpo na yo deux musiciens chrétiens oyo moni bakoka babengisa baki na obeta ouverture ya kani ouverture oyo asengi batangele mibale profane siko yo yokana j'ai ça sur le baquet. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Makamwane zo salamane za ya monde. Biso toza ya Christ, toza ya monde te. Biso to ana posé ya makambo ya likolo. La Bible déclare ceci. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, non celles qui sont en bas. Ça veut dire, nous sommes de Christ. Donc on a posé ça, ça ne sert à rien. Je reviens ici dans le spectacle na bino ana moki. Oh, ce que nous avons besoin, comme on a biso et comme on a beaucoup ya bon moyo. Yango pendant qu'atine ba disciples. Babi Seigneur, Luc chapitre na biso 10, c'est parce que moi quand je parle, j'aimerais que les gens batanga ba comprendre, hein? Luc chapitre 10. Makomi. Luc chapitre 10, le verset. Maintenant, otangeli biso te des musiciens chrétiens oyo question nga yangwana. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Alors bina bango, bo sepelate même si molimo est aussi bino. Mais bo sepela kombo na bino ekumama na buku abomo. Sincère, puisque tu as mon kilo, puisque tu as l'ensemble, tu as l'ensemble, Makamba ya babaloana. Kuna magie zorené, talisman zorené, makamamabe zorené. Yoka, biso to ya mon kilo te. Biso photo sala makamba taki ya bana na nzambe. Kuna makambo kuna eza ya bana na nzambe te, eza ya makambo ya biso to za makambo ya Christ. Ça sert à rien. Nalobi, Satan a simi organisation ya musique. Mais azopesa bango pivot nde asimbi gloire asimba ki succès. Pourquoi te mise chrétien moka ki ne kuna yemba pe boy batu pe bazana stade ba yembeli nzambe ouverture ya kane selmi. Mais bango kuna o ezo sala makuna tozota la balle wana na kata balle il y a pas l'esprit de Dieu, il y a l'esprit le fétiche et l'esprit fétiche car eza kuna ne tozala ba mise chrétien ba joueur chrétien ba joueur pasteur bazali. Yolanda interview à Kaka. Yolanda interview à Kaka. Pasteur. Ah, pasteur. Mais alors là-bas, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et puis Kaka en 2020. Nani Oyo. Joueur à Paris Saint-Germain, il y a Kalazo Beta, Balaza, pasteur à Sambe la raté. Nalobia. Frère Talon, Toge Moulaïté. Toge Moulaïté, Tangela Biso Kaka, deux musiciens chrétiens. Pona yo.
oyo bakoki kokende kobeta pona yo oyo mona na Congo ke so ya frère Stallone lelo tangira so ka des musiciens chrétiens de fallait batangile des musiciens profanes ceux qui étaient oyo akoki kobeta pe tangira so ka mibale oyo so bazate so ka bazana bango te ceux qui bazwaki papa Patrice akino koyemba ceux bazwaki papa Patrice akino koyemba kuna balinga babenga naye balobaki ceux bazwaki papa Patrice bato balinga bayemba mukie parce que kuna za esprit ya Satan Satan naza na convertige ya mokili le monde entier est sous la puissance ça ko beta kuna pe ba telemi bayembi ndenge to mona ki ndeko fala kasite aoke robeta ka banze mona kala ba yika mpiko mbama na Yesu ekobeta mati ekobeta mazamu bato bayemba ki ona step ba ko yemba nzembo fa ndembo frère Patrice na bia bato bayemba kuna bayemba frère Patrice te parce que kuna na obi makambe sala mokona esa mama nzambe te ya mama di fétiche Satan le monde entier est sous la puissance du Satan makambo to tanga na sardoise oh nyonso gloire ya mokili simba makina maboko ya Satan musique simba na maboko ya Satan siko tamu fala oyeba kuna fale atiza esprit ya Satan frère Stallone to tuna yo babengisi kaka fali ye moko na ba mise nyonso baza na Congo babengisi kaka fali ye moko eza pona musique ya beta ka to eza na révélation moko oyo batami na kati aza kuna pona makama ba polémique na bango peti hein mais yebake tango bazo bengisa mutu wana na batu baza kuna baza batu ya monde ya 777 monde à pouvoir monde artistique baza batu ya royaume ya monde ya 777 yango monike il faut ba benga muta monde na bango bato aza kuna bato bakaba molimo pa Satan bato aza kuna bato bakaba molimo la franc-maçonnerie il faut ba benga ka muta monde na bango ya 777 yango mona ke même si ba pasteur ya 777 bakanga mana ba star ba 777 lokola Francis Tatou koka mate soki bakangami na fali bata monde moko ba Francis Tatou bata monde ya 777 pasteur Francis Tatou prophète Francis Tatou mutu ya monde 777 ngomona ba bengi mutu ya royaume ya 777 monde artistique ya ba art kuna eza musala ba star bato Satan akangi donc babi nyonso Satan babotole eloko moko te biso toza bana ya lumière il n'y a pas les relations entre la lumière et les ténèbres. Dans la Bible, que la lumière étant venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Et chapitre 1, verset 9. Parce que les œuvres sont mauvais. Bakobeng sa pastricité, bakobeng sa pasteur atomicité. Parce que Kouneza convertis ya mokili. Frère Stallone, ce que le dit Kouna bakobeng sa bangote pour les convertis sa mokili. Mais tous on a mboka na biso bonko. Congo awa na RDC. Kotala na gouvernement na biso. Lelo to mona ka soki ezana ministère profane moko boya kufi ndeti ba kinkeste ba kufa to mona ba papa wemba bazui ba décorer bango mais tozo mona ba musicien chrétien mbele ba kufa ka awa to mona bango ba décorer bango te différence wana eza nini oh kasi bango basalaki Satan bango basalaki Satan mokile za Satan bato bako décorer bango za Satan même si ba décorer bango te lole ko décorer bango to ana posa te mokile décorer biso to ana posa lola ne décorer biso yango chapitre 10 le verset na biso 20 abi bo sepela te même si milima mabeto sibino mais bo sepela comme na bino comme buku abomo eko to ana posa kombe comme manikolo na comme bon ato décorer nga awate lola ne décorer mais ça na cadre évangélisation ba am tonto bango ba sa misala na bango ezomona pourquoi bino pe bo sala misala te ba konzipe lelo ba vanda ba sepela na ba biloko bo sali ba décorer pe bête ndo a gouvernement bête ne mta gouvernement bête nda vanda politique bête nde fungoli biso makambe bele fungoli ba révolution makambe bele ba ko appuyer makambo na bango ba ko sala ka makambo na bango ba ko favoriser bata monde mulini biso to na posa makambo mulini te il y a pas les relations entre les morts et les vivants bango ba mort biso to ba vivant pourquoi to ba vivant to mulini to pesa on pas Yesu parce que to a Yesu Masia bango ba ça Jésus tika ba ça makambo na bango laissez le mort enterrer les morts tika bango ba ça makambo na bango biso to na posa to sa vie laissez le mort enterrer les morts biso to na vie Makarito beta ba rumbe azalaka na mort mais lelo azana vivre na vie c'est pas Yesu Masia ah oui kabeta musique bien kabeta musique bien Moïse Mbi est pasteur abeta musique bien tu vois ba musique chrétienne belo abeta musique bien
Mais comment le président de la République a décoré Maître Gims comme ambassadeur de la culture congolaise? Taraba papa Mikolo Bazali ou babanda la musique na mbokolo. Mais Maître Gims a décoré ambassadeur de la culture congolaise. Et ça lio ndengeni pourquoi kaka ba profane mais chrétien mais au ba non ko expliquer ba et ça lio ndengeni to ba décorer Maître Gims pourquoi kaka ezalaka ba profane ba chrétien. Kasi baza batu ya royaume ya 777 monde artistique o evani ba président ba musicien mama benyo sokuna. Faut ba sala mama na bango. Tokota kuna ta biso to ya monde na bango ta. Biso to ya Yesu Masia. Mama na bango etali biso te. Etali biso te. Etali biso te. Biso to sana magamba likolo to ana magamba seta. Biso to na magamba likolo. Na ko rekete so ikomo na ngekoma na boka bo moite. Kiko ata président de la République a décoré ngai. Bible makomie comme biso Abraham était béni en toi, avait béni na âge, avait béni na makambo beleka na sa mokili oyo. Et pas un zaga. Mbongo na babilo ko nyonso kaka na se. Abraham il était prophète de Dieu. Bino nga makambo bikolo. Abraham azaki béni qui Jacob azaki béni kaka na awa na se. O asali la kinani. Asale la kinani. Asale nzambe mazaki béni na se. Tout ça béni, nzambe a béni bana na ye. Bible bi chercher d'abord le royaume des seigneurs sur etika le pesa. Biso to lukaka nyonso ya likolo na se to zelongo. Nabia nabia. Kaka bango ne bazwaka ba poste na gouvernement mise chrétien ko zoite. Nabia. Biso toza béni nzamba o pambola biso na ndenga zo pambola biso po nzamba pambola po komona nga komona gouvernement non nzamba o pambola biso lenga nzamba o pambola biso tika nzamba pambola biso lenga o pambola biso nzambe na pambola nzambe nda pambola biso na kimia dola la pongi na kimia bango ba ozo kuna me balala c'est mo otebo azu pebwe a diriger musique profane a diriger pe musique chrétienne ba tomboler na gouvernement ba ko tombola te parce que bango kuna esprit kuna za ya nzambe te bako combattre tika nzamba tombola lolenga zo tombola élévation nzambe ya malema. Merci bandeko nyonso bozuli bakuya kolanda biso lelo na chaîne Nabino le Nazarien TV. Je vous dis un grand merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission ya mukola lelo Frère Stallone lilo bano asuke ko zalani na émission to sali lelo na numéro de téléphone lilo bana ngasuke za bango za mokili biso ya mokilo te biso za Yesu Masia yo ba pona bino tika Yesu apeso temo ba pona bino te ba miga ba baza ya mokilo tika Yesu apeso forme papa biso Yesu ndo apesa biso forme to kufa kina Yesu to seka kuna Yesu sengel magamba seke bota kati na biso numéro de contact na ngai eza 243 yo kufi déjà na Yesu ndo zamu na bota na kufa tamu na yambi Yesu lokola sena mobikisi na zu batem sabdi na kufi na ye même makambo mabe botika te salette numéro de téléphone Frère Stallone salette ndi Frère Stallone numéro de téléphone yo moni ba pona pe ba mise chrétien te na makambo minene numéro de contact nanga plus 243 85 43 32 989 plus 243 85 43 32 989. C'est votre humble serviteur Frère Stallone, la bouche de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci bandeko nyonso bolandi biso lelo, c'était votre humble serviteur le Frère Gira. Na pesi no merci na temps obo disposer pour na kolanda émission na bino mokola lelo. Bo s'abonner, bo partager mission et kozala lipamboli soki ndeko moko pa landi biso a bénéficier na émission na biso mokola lelo. Tika te nzambe apambola bino tokutani mbala sima. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi
akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien